ko sala o tondimiro ya konsulosoki muto ya bimaki na kimbangiste bato na to ba liembongo soki lelo Congo zo sibi ba malheur à cause de ba pasteur. Toi na combien d'églises na Congo et un premier pays en Afrique, premier pays dans le monde. Autant d'églises que le pays dans le monde va payer tout l'Afrique et le Congo. Moutake ba collège ingénieur ceux qui ani le ba commis passer ba ça la répéter tout le monde va passer à temps au bout ba ba soda ba docteur ba ingénieur mais oh ya touro ba ça la caté ba pasteur bible ba pasteur ça so simi bango ne touchez pas mais papa vous blaquez ton si mabino pour bosser l'ensemble solo te ba zawana ba frapper ba pasteur wana sur les aventuriers ba zawana ka kotala wana o chepena Denis yekutu kami ye mutu ese bouger kutu mama na va ye mtabimisi ke non bazanga na bango basala nzambe te kasi Denis les wana tangiti yile mtako bimisa ke non na Congo il y a des faux pasteurs bazanga nde moko na passer Denis ba biloko asala banzondo banini na azaka avancer bazaka nde moko na ba jeune ba kenda na ba mbongo na ba peya libanda ole ba kende kotanga polo ba servir mboka na bango bazati lelo na ba bar oka muto nazaka na France vini ala na bar papa mukolo ko bina na ba bar mboka boya bolo ba to sa ba saper yozo défiler et la main la France au kota pas même shop à Versace au kota pas même shop à Louis Vuitton mundelo atonge lamba atkala ko mibenga Japon te a défiler na ba chaîne internationale bomonier mais ba Japon ya Congo to mona ba hotel ba mannequin. Yeah, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission des professionnels Yannick Wenge. Motatona Kibonzambe, Yannick Wenge, toujours à ça repère une information. Merci beaucoup la fidélité, nous avons confiance. Vous avez émission News au Congo, ils ont représenté par Motatona Kibonzambe, Biso Nzambete. Mawamingi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour vos ébélés qui Tchassa, Matadi, Lubumbashi, Bozana Kenya, Bozana Brazzaville, Bozana Est, Bozana Lubumbashi, partout. Côté l'émission, on a biso en France, Belgique, États-Unis, partout côté la émission, on a biso Kimia, ya Kole Suklimasia, Mwana, ya Tata Nzambe, et Ingela, Oba famille Wabino, Kimia vraiment Vanda, parce que au côté l'émission qui toko. News ya Congo na pesi mbote na Nakuzu congolais au sa bilamba ya kitoko bande ba se pe lango na kata Afrique du Sud azana Afrique du Sud mais bilamba za pe na Congo za pe partout na France États-Unis bilamba zo kene parce que ba comprendre que zo tonga kitoko asali marque na ye Nakuzu donc le mot faut to pe ça pe congolais pe valeur ne to pe ça ba Versace ba Yoji to pe ça ba Louis Vuitton to pe ça pe chance na Nakuzu congolais azana kata Afrique du Sud. Merci. Nzambe ya pambola yo kuzala toujours kusala biloko malamu mingi pona ba congolais bazaka na Afrika ya ngele nazana congolais les gars combattant parti nzoko to solola makambo ezo le ka na mboka na biso les gars combattant na pesi mbote oza pe boye malamu na kati émission ya biso news ya Congo. Ouais, merci Yannick Wenge, santé za malam, merci sous nos opportunités pesi na lisusu wa na Congo France na le ka lisusu po na kopesa kana ba nous na bandeko bazana ba fond village bazo batini nezo le kana mboka. Merci pe lisusu na l'idée ipombo apesa nga lisusu mo espace na le ka lisusu na Congo France. Je pense que merci pe sous na bandeko nyonso bazo katana bango ko tchaka ba date na bon pona kolanda ka biso na Yannick Wenge nzambe vraiment apambola bango. Ok, merci beaucoup les gars combattants parti nzoko boni basango mboka zo kenende ni toka basango baba kinga kufi to akufite e ba rimer lokuta e azobela ne grave na éviter mama moko zo kenende peuple congolais asa peuple moko tromi ko yeba lisusu te tromi ko lobaka katika nzamba sala menzambe et ça sala pona biso nzambe sa kufa pona biso na kulus to yebite peuple congolais bazoluka nzambe ya pour la deuxième fois to ase quoi to nzambe asala nini pona peuple congolais mboka kitoko ba pesa biso me ba pesa biso peuple moko modi peuple moko afanda rane na ba réseaux sociaux bo bimisaka pe ba bilongi lokola biso pe tozo bimisaka bilongi na biso bo bata marate ezala mutu mo se pana liwa mutu te mutu akufite mais si bo publier liwa bo komi mais tata na yo publier liwa pa tata na yo. Bon, heureusement, tata na kutu ba yebiete. Comment il republie liwa ya mutu akufite? Ozoka ba nous ango wapi? Tala niveau
quand on est publié quand on publié comme tata bato et comme ane nanda kuna yo et ça biloko moko peuple oyo ata basu la frère to mona angote na ebite YouTube Facebook et niki mo ba congolais comme basala ngona mokili mobimba faut batebele basala puis pour ngana mona akaba to bakoma akaba congolais on dit Bill Gates asa congolais YouTube Facebook ezaka pona ba congolais soko fongoli Facebook eza benjir na benjir na ba biloko oyo bazokoma oyo quand même mutazo maîtriser pas même ba news azo maîtriser pas même d'information ya Nick Wenge boko koma o papa wana kufi boye ozana information te avant le beloko il faut lukoyeba c'est vrai ou c'est faux ezaka tole likola mbetu badi tota okomi batebele bazo fongola ba Facebook akomi komo musache longi mususu memi bimisa yo zolo bozo bunda pona mboka memi bimisa longi yo lo bozo pesa ba news bimise longi batu ba mona ke muta komi news yeyo ndeti biso to mi bimisaka kingo za la bonne santé mais ta papa na kufeza problème te âge déjà mais bino te mutu boko pousse ya kufa akokufa pe na 100 ans akokufa pe na 55 siko boko lobani en tout cas ça passe pour la peuple na biso. Merci beaucoup Patinzoko les combattants to mona Lubumbashi toujours tout tika na Lubumbashi pour na lobaboye bazin ko enlever ba congolais ba na classe ko enlever enlèvement et commis na Lubumbashi loko le loko ya osakana bazo enlever bato bazo mona les susté réaction ça comprendre ça John nous mina Moïse Katumbi bato ensemble et si dans une information na bango tout bloc tout bazo sala on les a pour saboter gouvernement en place pour saboter chef de l'état bazo luka soulèvement mo sala na Katanga yango na zo na président azala ngele makamezo le kana Katanga ezelo komoko ya munene zo lingi sala na Katanga auto kozala même surpris parce que ba moni ba kena niveau nyonso ba kata Katanga simbité alors bazo luka ezela soulèvement moko ya peuple abima désordre ba minduke ko bima na sena siwana ke balo ba kena to ni to ma indépendant ke fati loko nazo kipe mboka Katanga te alors nazo senga président que garant de la nation il faut ba décision au président Zwaka auto mona ka ba payer l'Afrique ta lelo na Tunisie président Tunisie a quoi ici parlement quoi ici sénat à quoi ce gouvernement c'est lui le garant de la nation nyoso bazo sala wana mabe wana ekwela ba ministre wana te ekwela chef de l'état ekwela le président de la République ekwela ba gouverneur te alors koyana la politique te pour protéger groupe ya batu wana malheur ya nyoso lelo kabila te mtaboma Chibea kabila te mtaboma Matungulu kabila te mtaboma Rossi mais nyoso koyana mutuna parce que c'est lui mtazalaka garant de la nation et c'est le même biloko batona batant bazo lever ba la Katanga et que quoi la gouverneur Katanga te koyana mutuna yo alors c'est un président il faut téléma kola la pongia ba bébé te président faut téléma pour lobby wana peuple wana voter yo pour batu wana ozo tia bango ozo nommer bango bazo te pona recepsa yo bazo te pona peuple bazo pona recepsa ba leader na bango pour tango bazo ken yo nommer bango leader na bengo moni komo na pesa ki na esa ngoma bimisa yo soki po salonga na lobby te na kobenga ka facha longola yo siko ba ko sala mie o leader na bango azo ba ke oyo zo loba pela zolo bayango ba politicien congolais na ba député bazo banga Kabila makasi ko le kafachi comment ba banga Kabila makasi to bi Kabila sa tiki pouvoir azana ye azo salate ya ko to 6 mois ngona ba futi comment ba banga Kabila ke fachi yani Congo zaki na besoin ba président le ba Musée le père Congo zaki na besoin ba président le ba Etienne Tshisekedi le quoi ba Mobutu omoni eloko yo président fachi zo na ngona Congo za trop za na tongo nanu li fala ya la dictateur nanu a cadrer nanu moni ba miyibi nyoso a Congo o kangi ba criminel nyoso a Congo tio bango na prison o make sure que bato na ba koti prison alors créer ce que tant de droits parce que bato wana bana mbongo plus yo sale action na yo ba bimisi moko ba sabotango pe ba organisation nyoso bozo ke senga ba kitsa bloka ko ba partenaire nyoso y économie sont des kabilistes. Comment ça la président de la République? Comment ça les locaux à la tête? Bagent signaux sur ma vieux au qui s'aba billet. Et ça bagent ça va kabiliste. Comment ça les locaux à présent Kabila somba bloc au tout na Congo?
L'agence aviation, on a besoin de mi-balé, mais on a besoin de 400, 800, on a besoin de billets avion, on a besoin yango la lobite biloko tout présent zo senga bato wana bakitisa bato économie wana baza bato oyo te baye baza baindépendant te baza baindépendant te baza bato oyo kabila sombi acheye kabila sombi eloko ati kabila somba nyonso na Congo biloko nyonso babimisika elonga libanye alors eloko nyonso présent kosenga eozalaka saboté parce que bato bazo dirige babiloko wana eza badiversaire na ye bango bakolinga Kabila bakolinga Félix a gagné te po bango baéchoué pendant 18 ans bakolinga Félix a gagné te na 2 ans bakolinga te po bakomona keno baza peuple akomona ke bango baza bandoki mais bana vana ki 18 ans na tikala za congolais malamu te po ba encourager ba bongsa kasi yango azolakisa mpe na fachiti ntango ezonomi azopesa bato wana mbongo mpo ayebisa bino ke moni nayebisaki bino ke no natikala kozwa bato ya malamu te bozomona yango mpe pa Félix ke bino bokondana ngai tala lelo pa Félix baaction nyonso azoloba ezosalama te awa abeleli kitisa biloko akolia biloko ekiti te te soso balobi président balobi bazoloba comme a dit $, mais toujours likolo eza toujours cher kaka ba 70 eza biloko asoni elekaka na Congo Afrique du Sud avait annoncé loko basala yango déjà esi basali yango esi mpe bandi kotekama ale présent ye Afrique du Sud ava batonga immeuble esi babandi akotonga ale présent ye habite bazosala eloko boye mais c'est bandi na Congo balobaka mpo bakotonga après 10 ans inachevé Congo eza pays ya inachevé nani siko aza auteur ya malaya ya Congo malheur ya Congo eza Kabila na groupe na ye Félix po action na ye ezala bien na kati ya mboka il faut luka tia Kabila na prison ou bien abimisa Kabila soki akotia na prison te alukela Kabila exil akei na ye ou bien soki Kabila ozala Congo akanga bacriminel nyonso tu basala na Kabila bato lokola ba John Numbi bato lokola ba Shadar bato lokola ba Kalev amema bango na prison ozoloba nini mbutu na 5 koto yo 5 koto yo binzambi babimisa président 5 mbutu akuna na nyonso wana basala nzambe na Congo basala nzambe bazalaka te ya Nick Wenge malobaki na yo basala na Congo basala nzambe baate Congo tozala bamandia basala nzambe baate na Congo ya Nick kaya kosala o tondimiro ya kosilo soki muto ya bimaki na kimbangiste bato na tu balie mbongo soki lelo Congo zo sibi ba malheur à cause de ba pasteur toi na combien d'églises na Congo et à premier pays en Afrique premier pays dans le monde autant d'églises que les pays nyonso monde ba pays tout en Afrique à Congo a combien de pasteurs au jour Congo a bimisa ba pasteur au jour a bimisa ta ba ingénieur Congo a bimisa ba pasteur mutake na université si c'est le ba comme pasteur mutake ba collège na IS le ba comme pasteur mutake ba collège ingénieur ce gars ni le ba comme pasteur ba ça la répéter tout le monde a pasteur attend au bout ba zaka ba soda ba docteur ba ingénieur mais oyo aturo ba sala kate ba pasteur wana bible ba pasteur ça so simi bango ne touchez pas mais papa vous blaquez to sima bino pour bon c'est l'ensemble solo te ba zawana ba frapper ba pasteur wana sont des aventuriers ba zawana ka kotala wana o chepena Deniles yekutu kami ye mutu ese bouger kutu mama na va yem dabimisi ke non bazaka na bango ba sala nzambe te kasi Deniles wana tangiti yile mtako bimisa ke non na Congo il y a des faux pasteurs yani na Congo ata pasteur mo malamu ate pena zesa na présent Fachi keba na batu wana believe na nzambo ozo believe na ye ba pasteur wana sont des mandias sont des aventuriers basaka ndembo kona passer Deniles ba biloko asala ba nzondo ba nini ndole azaka aventure basaka ndembo kona ba jeune ba kenda na ba mbongo na ba peya libanda ole ba kende kotanga polo ba servir mboka na bango bazati leo na ba bar oka muto nazaka na France vini ala na bar papa mukolo ko bina na ba bar mboka boya bolo ba oto za ba sapin yozo défilé et la main en France au côté pas même shop à Versace
au kota pe shop à Louis Vuitton mundelo atonge lamba atkala ko mibenga Japon te a défiler na ba chaîne internationale bomonier mais ba Japon ya Congo to mona ba hôtel ba mannequin tant ba tozo sala ba défiler ya bango za la kana ba bar bilamba ko balata ka pe na ebite soki pe ba bokilo ba mona rango okena mboka mupaya ole jeunesse batanga bazaka na ba bar bilamba ko tuna ye yo yebi pri lamba muto atonga Japon soki pa ba japonais bilamba ba tonga au japonais batongaka ba japonais bango balata na bango ngote tala richesse nyoso kosa ba musicien tout le monde a quand sud-africain musicien normal aller à la chaîne internationale même ba américain tout le monde a bango jean normal basket normal so le monde a valeur bloc à valeur au monde quand ba bijoux argent ba montre ba bac ndo le monde que bloc à valeur mais là-bas ala ta normal mais oya biso et en malédiction pe bilamba nyoso balata ba misela so bilamba Turquie ba ko détruire jeunesse a comment partout libanda ozo boudé po ba ke no boa kayo olingi ka musique même ya manzanzi ya simanda fo ba boa kaka yo yango le mona sepela la King Salomo abanda hote atabato ale sel mutana mbongo maboya ne ba boa kaye abima miye bana na ndenge na ye na ba action na ya sala ka pa peuple toza na besoin ba tuloko ba King Salomo somi biloko rolia ay ko pesa peuple na zo souffrir na nzala oleke mbonga ke pesa aboyi ba filmer aboyi pe ba filmer bato ba filmer ka isa bato ba boa kelié apesi biloko rolia na bato bazo souffrir mais mbongo na ko ke pesa bi ba bilamba pesi be famille aluki ba mise pe ba yembi mais aboyi eloko wana bande ko langa bozo kena ko luka banzela poto mbongo yo bateka lopangu na Congo na nozongisa te mboka na ezo zela po ya servir yango lobi biso ba diaspora peuple wana zo zela biso lobi to ko to servir mboka wana to tika kolala kana babar to tika ko somaka ba bilamba ko defilaka papa mukolo ozo bina la kata bar eza honte ya mboka bozala ba France la pays Europe ba partout ba Canada bozala ka ba étranger bino mokote ba Camerounais bazawana ba Ivoirien bazawana mais bazo bize mingi na banchiki lobi ba bima ba docteur ba chinois bazala bazo tanga bazo bimisa ba ingénieur bazo bimisa ba docteur pourquoi pas biso ba congolais oh nana ngo modira peuple oyo partout sika tozali nana modira biso na tongo ale oyo okomona papa mukolo mandefa pe bazala kata bar azo mela masanga azo bina sonyo koyoka te azala YouTube azo finga émission sana lero lali biso to bimisi bilongi yo fandi ozo finga oko fingo kolemba ngala lobaka na batu naza tribalité ngala mutabandundu naza babenga yo taliban ngala libate ngala mutabandundu 100% le père de mère papa langa mutu muyungani mama langa muyungani nakoki koya na politique ya tribalité pour la jeunesse nanga lobi nakoya po to sangana to zala bomoko muluba zande kona yo biso batabandu to balaka baluba baza banoko to bengaka banoko toza famille ezala mukongo ezala mungala muswahili beto na beto toza batu moko bapolitisien bayakokabola biso te ntango bango bazoma so na batribal wana bafamille na bango ezo bénéficie biso peuple te siko tozanga na nzala fayulu amemi bino na tribal peuple abénéficie na nini biso tozanga na souffrance omoneke tozobundela baye individu bazotia biso na confusion mpo famille na bango esepela bazotia biso na confusion te mpo biso lelo peuple lelo to évolue biso peuple tozaka na bamisère na bamisère ya kolia eza te ya komela eza te courant ezali te bazoyela biso tribal qui profite à ce tribal là totula nanu jeunesse congolais nani azoprofite na tribal wana mais biso lelo tokosouffrir génération bana na biso tozotanga baekole bana bazotanga baekole bazali together en plus mpe na koloba ngo bapetit peuple bana tribalité bapetit peuple so tofandaka na fese na nga za muluba bapetit peuple bana tribalité tribal ezotala bino bapoliticien justice ya Congo efo ekanga bato wana. Merci beaucoup les gars, nous sommes arrivés à la fin. Pesa message pesa moi quelque mbote po to kabwana po télévision za bengo ndeko na ngai na bwaka ya niki wenge na bwaka ka bato na yebite na yaka te pona lukaka bambongo na banda kubwaka ka bato bapesanga mbongo ya fachi
bato na yebi bango na bilongo ba yebi nga pe na kombo. Alors yo zozo luka libanga nga na yebi yo te na ko bwaka yo te. Naza ba musicien te ba bwaka bato ba yebi te. Musique a kokufa ezo ko produire rien na jeunesse. Ba star na biso. Bozo betala ba sala minene mbongo bochaka wapi? Peuple azo kufa na Kasai na nzala. Ba joueur na biso bozo betala ba club minene na Europe, na Angleterre. Mbongo bochaka wapi? Bozala ba club minene na Amérique, na Asie. Même na Afrique, bozo betala ba club bozo futano ba mbonga bien. Mbongo ngo bochaka wapi? Kaka ko landaka bana basa batuna kisasa. Bana na bazo kufa ba nzala, bokoma ko soma bango na bambongo. Po bo détruire jeunesse déjà na nzala. Bobi ka fait $5, $20 soma nzota mwasi. Yango bozo ko saboter ba chef de l'État. Chef de l'État na bibiloko kita boboyi, ba vie kita bolingite, po bo soma biloko nyonso. Ki prêtre na bino ngo ezaka yo na mwasi na bana na yo. To mona ka ba star minene, bazo kabola ba mbongo na bango na ba peuple mboka na bango. Mais oya biso, banana ba star na biso, banana ba politicien na biso. Biso na ba petit peuple, biso na bango to na mutema moko. Mutema ya wenge. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci parce que vous avez belé, côté l'émission Abisso News à Congo, ils ont représenté par Wabino, Yannick Wenge, Moto, Atona Nakibonzambe. Merci pour votre fidélité parce que vous êtes nombreux partout. Vous êtes partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission News ya Congo. Vous êtes à Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, à Brazzaville. Vous êtes à Lubumbashi. Vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous êtes ici aussi à Kinshasa, à Johannesburg, pardon. Durban, Cape Town, boza partout côté l'émission na biso. Kimia ya kolo Yesu Kristo engelo mabota mabino na pesimbote na kuzu ndeko kongola sale bilamba na ye asale griffe aux autres latama partout Kinshasa, Matadi, Congo, France, Awaku Kolobate, États-Unis et la main les autres na kuzu na mai bona bino Patin Zoko, les grands combattants ndeto sololi marambozo leka Namboka na biso toza awa na kata Afrique du Sud toza déjà na Johannesburg ko benga biso ba numéro zana pour na koyeba conseil nyonso za comme la biso straight masque na ba ndeko tout ba commentaire qui na émission sur les cas na monde ba commentaire na bino presque tous les commentaires positifs. Merci beaucoup ope ba finga nzama pa ba biso bino toujours continuer toujours ça la musala na biso. Merci beaucoup parce que bozaki belo kota biso na biso d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.